Dombi, 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 eh. Do dombi, 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 eh. Ogeo, eh. Osiao, eh. Oui, eh. Oui, eh. Chez Steve, Binga, Libula Metro. Ishoi, na kere nyonte. Eddie mon cher. Borax, Yanimos. Cercle musique, Lombier. Itualité dans la Saint-Paul, toujours meilleur. Toponi Okunga Okamba, dans la Saint-Paul et papa, au fleur, Okunga. Bisoba na Saint-Paul, Toponi O papa, Tolingi Boboto, Tolingi Boneko, Tolingi Esengo. Tosengi lisanga Boboto Oneko Esengo Bandeko balandi radio lisanga totondi bino susu botondi mingi pona fidélité na bino kozala na biso mokomo lelo pokwa ya mokolo mwa mardi 19 février 2013 tozana bino na ndenge ya bomesano de 19h à 20h ndenge tokabolaka na bino ngongo ya motuya chaque mardi pe jeudi po tokoba na bomoi solo moto ayebi kotambola na ye akoyebaka esika nini esengeli atia lokolo po akoka kokweya te nde yango biso tosaka pe boye po toyeba esika nini esengeli totia lokolo kasi koyeba ezali likambo oyo ekosenga ete moto azwa ndenge balobaka na français information oyo ina ntina po totoloba connaissance oyo ina ntina po esunga ye don boyebi ya solo po azala na lolenge oyo moto amalonga akoki kozala koyeba esika nini atia lokolo na ye na ndenge ya keba pe lokola nde tozalaka na bino na ngongo oyo tokabolaka na bino na radio Lisanga oyo esalami na Fondation Lisanga point de soutien congolais tokoemettre à partir ngumba Amsterdam balingi koyeba mingi sur radio Lisanga totindi bino na www.lisanga.nl kuna bokokuta pe information sur Fondation Lisanga oyo ekosala ete radio Lisanga ezala po radio Lisanga ezali moko ya baaktivité ya Fondation Lisanga pe tosaka makambo mosusu mingi oyo etali kofanda ya bato awa na mboka Pays-Bas na lolenge nyonso etali ndenge nini bato bauti libanda oyo bakoki kotia lokolo na bango na ndenge ya malamu wana Pays-Bas nde pe totalaka susu maema koleka na mboka République démocratique du Congo lolenge kani tokoka kosala pe tosalaka mpona kosunga baikuna na mboka po ete bomoi na bango pe ezala na ntina balingi koyeba mingi www.lisanga.nl bokuta kuna pe na contact lolenge kani bokusala mpona bokoka kokota contact na biso pe tokosimbaka ya biso bureau chaque vendredi na après-midi balingi baya pe kosola na biso tozali chaque vendredi na après-midi na Amsterdam na bureau na biso na Hammerstraat 24 na contact bokomona lolenge kani bokosala mpona kokota contact na biso na telefone na email tokokoma na bureau tokotinda mokanda pe boîte postale ezali kuna o bokoki eza bino Yesu Kitenge pokwa lelo pe toina le dernier escapé wawina KN Emmanuel
aza na biso mpe mpo akabaka na biso pokwa ya lelo awa na kati na studio. Toyebisaka bino na ntango nyonso oyo tosololaka na bino mpe lokola ete totalaka maamu mingi makasi mingi situation oyo ya baye bazali na makoki ya komilobela te mpo basili kokweya na makama ebele makama mingi oyo ekosala ete bango baza su na makoki ya komilobela te, pamba te makama wana euti na kibokonzi oyo ezali kotosa bomoi na peuple te. Boye totangi mpe kibokonzi oyo na mboka République démocratique du Congo sikoyo ya bakabiliste na ndenge ba droit de l'homme ezali violé na ndenge moko bakosakana te, liberté expression ezali respecté te, na ndenge toyebi mpe na mikolo meti koleka ndenge basilaki kokanga mpe baye ya presse mpona mosala na bango oyo ya presse ndenge basalaki kaka kuna na mboka République démocratique du Congo. Ezalaki likambo oyo esepelisaki baye basibi bokonzi na bakabiliste te, nde basilaki kosala lisusu na mbala ebele ba violation ya droit de l'homme oyo mpona nini bakotosa elobeli maloba na bato te na ndenge ya bango ya kolobela oyo bango kutu bapeti ata lisasi na moto te. Boye tokanisi éditeur ya journal La Colombe Joachim Diana Gikupa ye baseaki kokanga ye mpe babobwaki na prison centrale ya Makala mpona ndenge tote koloba awa basilaki kosepela te na mosala na ye asalaki en tant que journaliste, kasi basali ye boye mpona koluka kolakisa ete bango kuna na mboka République démocratique du Congo bakabiliste oyo basimi bokonzi bazali na bango bato oyo balingi bosembo eyebama te mpona ntango moto azali journaliste asalaka mpe bankete na ye mpona ayeba ndenge basituation mingi ezali koleka, kasi soki esalami boye baye bamiti bakonzi bamoni yango mabe ederange bango nde batraite moto na lolenge oyo biso kolobela pe mosusu ekwelaki médecin belge Jean-Pierre Kankou Mukandi, ye bakangaki na ANR ntango akomaki na mboka Kinshasa, azali belge d'origine congolaise, ye akendeki na mboka Kinshasa lundi le 4 février oyo tozali, nde bato ya ANR oyo agence nationale de renseignement ya mboka Kinshasa kuna bakangaki ye depuis aéroport ye akitaki kuna. Bati ye bamemaki ye esika bakende kotia ye ezali na cachot secret, bisika oyo basala boye ete bato bakoka koyeba te mpo bato bakoka mpe koyeba mayema koleka na moto yango kuna te, mpo akolakisa ete régime oyo ezali kuna na mboka République démocratique du Congo ezali régime ya terreur. Sikoyo ye Jean-Pierre Kankou bako accusé ye na tentative ya déstabilisation ya régime ya Hippolyte Kalamba alias Joseph Kabila, kuna nde eza information ezwamaki na source moko ya famille proche ya famille na ye. Ezali ye boye mpe na nationalité belge, ezali na autorité belge awa na basilaki koloba ete autorité belge mpe apartir ya Kinshasa kuna balobaki bayebi likambo ya arrestation wana
pe bazali kolandela likambo yango wana toyebisi bino boye makanisi na biso ke particulièrement na bango mibale kasi en général na bato banso oyo bakokweaka bavictime ya oppression pe ba oyo nyonso na este bavictime ya guerre inutile oyo ekoluka komema balkanisation na mboka ya République démocratique du Congo nde tokanisi bango banso mpona ntango oyo bakoka komilobela te biso tokosala makasi mpo tomeka kolobela bango mpo soki biso banso tolobi totia mai na monoko toloba te tokotika mpe be boye na ntango mpe kokweyela biso ekozala mpe na moto te oyo akolobela biso tomemela bino précision na likambo ya arrestation ya journaliste Joachim Diana likambo na ye ezali information ya Joachim pe oyo asilaki kozala nango na position na ye na likambo oyo etali ya contrat oyo bachinois mingi kuna na mboka ya République démocratique du Congo ndenge ezali asilaki mpe kopublie article moko ebimaki na sanza ya septembre ya mbula omoleki na bacolone ya la Colombe oyo esilaki kodenonce vente na société chinoise ya baproduit pharmaceutique périmé epe oyo ezalaki mabe mpona consommation yango ezali article ya investigation sur base ya baélément fourni na baagent oyo ya société wana epe bapharmacien misusu sur place na bavictime mingi pe kasi bokomona ndenge bayeba kosimba pouvoir na makasi na mboka République démocratique du Congo ndenge bazali kokenda makambo ndenge bazali kosala nyonso mpona baboma verité nde biso tokolobela bango boye mpo esala ete toyeba elobama tobosanaka makambo yango te mpo mabe ezali eloko esengeli kolobela soki tolobeli te mpo tomoni ete ekweyeli biso te ntango ekokweyela biso to moko oyo ya biso tokoluka mpe nani alobela yango moto mpe akozala te yango wana biso tosalaka beboye mpona na ntango makambo mabe makosalema tolobela mpo na ntango mpe yo koboyaka balobelaka yango mpo eza mpe na ndenge mosusu ya koboya balobela soki olingi koyoka te balobela mabe oyo ezali kokweyela bato boye oyo bazali koviole badroit na bango mokolo ekokweyela yo to ekokweyela moto na pembeni na yo ntango kolinga mpe balobela yango moto akolobela yango akozala te aye koboma baluba nalobaki eloko te mpo naza moluba te baye koboma bakongo nalobaki eloko te mpo naza mokongo te baye koboma baswahili nalobaki eloko te mpo naza moswahili te baye koboma bangala nalobaki eloko te mpo naza mongala te lelo baye koboma ngai moto ya kolobela ngai azali te Tungulu Mudia Ndambo. Rest in peace. Tozali kokoba na Radio Lisanga na pokwa ya mokomwa lelo mardi 19 février 2013 ndenge na pisaki bino nazali ngai moko te awa bino esuki tenge na wabaki na bino ete etwali pe na Emmanuel Cahen le dernier escapé ya système boyebi bino moko ba système ya mabe soki penza yo bimi nango na ndenge ya kafu
mpenza eza likambo moko ya somo wawina toza na ye mpe na pokwa lelo tozali kokoba na programme na biso nde tokoyebisa bino likambo oyo etali likambo na este ya République démocratique du Congo eza concerne biso nyonso tu nde soki tokosola yango lisusu na pokwa mwa lelo ezali na mpamba te mpo yango etali biso nyonso na ntango tolobaka ete biso toali bana ya République démocratique du Congo. Congo ezali Congo mobimba ndenge ezali wana yango etali te ezala moto auti na province nini po ye atala ebe makambo na province oyo auti po mingi pe tosili kosangana na ba relation na biso ndenge tozali nango lokwa totangi mingi ya mabala ntango bato bakobala ba région eza ya kokesena bana bakobotama oyo baza kose retrouver na ba région mibale soki mpe bango badwi babali lisusu ya région mosusu ekeseni ya tata na mama ba région ezobakisama kaka ebele oyo bokomona mwana mosusu moko eza koka ba métissage mosusu tozokutana nango na mboka poto aoka moto soki atangeli yo neti basusu bazalaka basurinamien bato baza na Hollande bayebi okomona bauta na kati na bango okomona basusu baza bauti na Asie na Chine Hindu basangani na banoir mosusu bauti na Afrique soki otali bamétissage wana ndenge ezali na mboka République démocratique du Congo tosala yango na ndenge ya baprovince na baethnie wana oyo esalaka ete moto soki lelo oyo akotala na etaleli ya mabe ya buzoba mpe ezanga ntina nde akomona ebe mokuse akomona mosika te oyo mpe ezali lisusu sentiment ya koappartenir na nation moko na société moko na peuple moko yango mpe ezali ka mosusu oyo ekosala ete ata soki basusu mpo bakoki koloba na moto ete asi abongoli ya ye nationalité akomi na nationalité mosusu kasi baorigine na ye akobongola yango te mpo basusu bakosalaka baconfusion na makambo mosusu mingi oyo esengeli ntango mosusu mpe tolobelaka yango bato baza kobongola baorigine na bango te exemple na kopesa bino awa na engumba Amsterdam tofandi toyeba ete poso moleki basilaki kozwa mokano na mairie ya Amsterdam awa balobi ete terme oyo baitilizaka ya ba-allochtone na ba-autochtone balobi mairie akoutilize yango susu te donc na commune awa na baservice ya commune bakoutilize susu baterme wana te mpona kosala différence ya moto oyo auta libanda oyo afanda awa na bango moko baoyo babimeli awa yango ezaki proposition ekotaki esalemaki bato mibale nde bamemaki yango na conseil municipal esili kondimama lolenge wana bakoka su koloba te ke oyo ayi mosenzi na Amsterdam to mosusu ayi mouta na Amsterdam ekobana susu te donc mosenzi eyi moto oyo ali indigène autochtone epe mouta nde oyo aikoya oyo aza allochtone sikoyo balobi bakosala ndenge nini mpona batanga moto oyo auti libanda bakotanga ye na ndenge nini bakotanga ye ebe na mboka na ye auta ya origine na ye donc bakoloba soki moto wana auta Ghana bakoloba ghanéen ya Amsterdam donc lolenge wana bakoloba soki congolais bakoloba congolais amsterdamer donc soki
azali angolais bakoba angolais amsterdamer. Donc bako bianga bango na bamboko bango bautela. Bango balobi ete basali lolenge wana ndenge na Amerika kuna na États-Unis basala pe lokola. Wana ezali mpona kotalisa bino ete ba origine ya moto ebungaka te, moto abongolaka yango te po bakoyeba yo ebe na ba origine na yo. Nde identité ya moto place efandeli wana po basusu bakanisaka soki babongoli ya bango nationalité, babongoli kibomoto na bango, babongoli o nyonso ya bango to basusu bakaniselaka bato lolenge wana. Nde basusu bakamwaka ndenge nini bamisusu bayali na poto awa bayi kolia mbala, bayi kolia semule, bakolia côte de porc, bazomela mongonzo, pe facilité na makaya kotambola ipepele tango mosusu pe soki oyi na mwa mbongo na yo obeta ba 100 km parce que lokwa ba possibilité ya déplacement eza malamu ojongi pe na mokolo wana me obetaki ba 100 km. Kasi susi na bango na Congo likambo nini? Kasi susi wana parce que baza kaka ba Congolais, baza kaka ba Congolais, bazairwa ndenge pe basusu babimelaki etikali ebe ndenge wana. Yango ekoki kobongwana te ata soki mingi baza koluka ko falsifier histoire ya mboka ya République démocratique du Congo, kasi yango ba falsifier ezali te. Bazali koluka ko falsifier bana ya musée Laurent Désiré Kabila po yemoko asili kokufa azali susu te, kasi histoire bako falsifier yango te po na ntango ese yebamaki ese komamaki ezali ndenge wana. Place yo botami, place yo uti, place yo bimeli ezotika lebe bongo. Yango nde sentiment wana ya appartenance na peuple wana ezali kaka po bazo bianga yo ebe na kombo yo utelaki na yango. Donc identification ezosalama lolenge wana. Nde yango ezosala pona baye ya mboka ya République démocratique du Congo. Biso banso tozali concerné na situation wana. Po soki tozotala basusu awa boye na mikemi ya mpoto kosenga na bayi na politique awa na ba pays occidentaux po bango pe ba koka kosala bakwa kosala pona kosala ete likambo oyo crise ya légitimité otozana ngo na mboka ya République démocratique du Congo to luka to doit sortir na yango ezali te po bango baza ba Congolais, bango baza ba Congolais te. Kasi pona nini toza ko reconnaître na bango une certaine légitimité ya ko luka ko trouver na biso ba solution na mboka ya République démocratique du Congo. Et pourquoi tokopimela ba oyo ba zali d'origine congolaise souci wana ya kosala pelokola. Soki elobami boye eza mpona kotalisa ete likambo oyo etali biso banso po ezali esika touti. Mama na yo, tata na yo azali moto abimi na mboka ya République démocratique du Congo. Ya tikali kutu nano ebe na nationalité yango wana pe akokufaka na yango na bandeko na pe mingi. Basusu ata moko pe atikali ebe na lolenge wana. Biso baito ino mpembeni awa boye touti kuna mosika mingi te. Soki totali toyeba pe ndenge ya kopesa mateya oyo na bana babiso po bayeba pe kopesa na bana na bango po bakutana na makambo mabete na bamboko ezali na ntango oyo ye akokanisa ete akomi mondele na poso moindo moko mosusu ntango bakoyebisa ete yo i Congolais, yo i Angolais, yo i Rwandais, yo i Burundais, yo i Ghanéen a ebeta ye choc te. Kasi na tango ye moko asi amiyebi ke azalaka na ye Congolais, ben likambo mosusu ekozala wana te soki ba désigner ye lokola Congolais.
yango esalaka ete bato mingi épargne bango crise d'identité basusu ezalaka kaka monene moni a rejeté société mobimba s'enfermer na ye moko basuku bakendaka kosuka ti na centre d'enfermement oyo crise po toloba te lokwa moto na liboma bakei kobomba ye na esika oyo mpo bapesa ye bakisi mpo moto na ye ebaluki eza so osambamo te wana eza extrême oyo ekendaka mpe kokóma na bato toyebi basusu mpe bakóma na situation wana nde tokoloba boye mpo toyeba likambo na Congo etali biso banso likambo na este kuna edwi yo edwi ngai edwi moto nyonso ndenge likambo na este ekozwa biso banso mpo lelo oyo soki plan ya balkanisation oyo balukaka kotia yango accomplir soki lelo balobi ete Congo ekatani biso nso tokoperdre eteni ya Congo wana mpe bao bakozala na kote oyo bakokaba bango na bapaya bakozala mpe na mpasi ya komona ete bapimi bango eteni mosusu totika makambo makala oyo ya koloba ete baoccidentaux nde bayaka bakutaka bafrontière bango nde batiaki basalaki boye banini biso batosengaki bango yango te elelo oyo mpe tokosenga bango mpe lisusu te mpo oyo bakosala ekozala mpe lisusu kaka désordre mosusu oyo toyebi yango oyo tomoni yango oyo tokokende nango ezala mpe beboye mpo soki te mpo na nini soki Rwanda ayi moke azokoka te biso République démocratique du Congo tokota Rwanda tokanga yango ekoma province ya Congo to annexe yango na Congo to banda kokonza bango mpo nini kasi biso tosala ndenge wana te bango nde baluka koya kokwa eteni na République démocratique du Congo mpona kokomisa wana tolobi boye na mpamba te eina ntina mpo basusu ta mosusu esika bofandi bolobi metato oyo likambo nini aye kobeta liso toyebi yango mpe abanda kala kasi esali ye nini mpo lelo oyo abanda kolobela yango makasi boye nakoyebisa bino ntina nini kasi liboso nayebisa bino ntina wana nakotalisa bino likambo na aspect oyo ya koloba ete likambo na mboka République démocratique du Congo etali biso nyonso ezali mpe lokola likambo ya fraude électorale likambo na fraude électorale mpe etali biso nyonso mpo basusu bazokanisa lokola bango basilaki kovote te to bazali na droit bazwaki droit ya kovote te mpo ta mosusu bazalaki na mikili ya mpoto lokola basusu mpe bazokanisa ata soki azalaki kuna na mboka République démocratique du Congo kasi soki azalaki candidat na présidentielle te aza komona ete likambo yango eza likambo etali ye te to basusu oyo bamonaki ete mpo na bango élection ezalaki nango na ntina te mpo ekosunga te sikoyo bazomona ata bafraude ndenge esalemaki bazomona mpe lokola ke likambo yango etali bango te boye tokopesa bino mpe exemple moko oyo basusu bayebi mfumu ntoto oyo abima koloba ete ye aza moto na troisième fois ye mpe asilaki kosala na kati na badéclaration na ye na likambo etali ndenge bakoluka sikoyo na mboka République démocratique du Congo mpo basala dialogue na bango inter congolais ndenge bamesana kokendeke na bapourparler oyo na pourparler mosusu na dialogue oyo na dialogue mosusu na conférence oyo na conférence mosusu na accord oyo na accord mosusu sans effet ye alobaki ete esengeli Kabila na Tshisekedi baluka basolola baarrange likambo oyo ya élection ndenge lekaki pamba te likambo wana abaki ete likambo wana eza likambo oyo alobi le problème électoral se pose donc entre Tshisekedi et Kabila wana conclusion wana biso to rejeté yango na makasi nyonso po wana ezali conclusion moko simpliste ya koloba ete
problème yango eza nango kaka entre Tshisekedi na Kabila donc bato mosusu te, c'est-à-dire oyo nyonso to ezobima moto lokola ye azondima ne yango ekoki nango kozala Kabila na bafraude ezodérange ye te ata soki mpe baye ko rétablir vérité ya baurne Tshisekedi afai na kita bokonzi ekodérange peut-être mais finalement moto azosala politique azalaka na position donc troisième voie eza ya position te eza ya sans position il fallait position epesama na likambo to afandani alobela yango te alobela likambo mosusu parce que likambo ya élection présidentielle eza likambo ya l'état c'est une affaire d'état likambo ya fraude électorale qui nous concerne biso surtout pour biso surtout soki balobi boyebi tant tozala bamiketo okola bandeko baso l'état aza nani l'état azali yo azali nga azali biso surtout donc eza likambo concerne biso nyonso surtout eza mutu moko te akoloba nga kuna aza te eza likambo na bango et surtout euta na mutu oyo azali impliqué na politique d'une façon active ezokamwisa makasi bamisusu baza ta mosusu na poto bazoloba ke etalinga te mpo na soutenaki baélection te nayebaki ekopesa eloko te o te na baye koloba likambo ya vérité des heures na ye likambo mosusu bazokanisa bazosala politique mais bayebi politique te bazokokanisa parce politique ndenge nayebisa bino mbala eleki ekomi nango politique populaire parlement populaire ekomi nango likambo ya ba justice populaire oyo moto nyonso to akomi ne koadere azoyeba te ndenge nini makambo ekoki kokende mpo soki olobi likambo na baélection ekipe yo te mpo yo ozalaki na droit de vote te mpo yo ovotaki te to mpo yo oboyaki na yo likambo ya baélection osoutenir yango te mais yo likambo na yo olobi ete Kabila Kanambe il faut alongwa mais yango pe ekipe yo pe na nini parce que yo pe muto tiaki ye wana te yo pe muto kokabola na pe kiti ya bokonzi te po soka longo yo muto kokoma président te po sikoyo ekipe yo pe na nini soki omoni ekipe yo parce que oza congolais omoni ete ye azo mérité place wana te po déjà ndenge akotaki ezalaki flou ben sikoyo soki oza kopesa bargument oyo oza ko se sentir concerné na bandenge wana ben mpo na nini likambo mosusu loba oyo ngai te oyo wana nde ngai mais bargument oza kopesa eza kozala contradictoire mpo na politique eza contradiction monene na politique tolingaki nango kozala malamu kaka koloba ngai naza concerné na likambo ya baélection te mpo nayebaki ekomema mboka na libération te naza na balutte na ngai misusu nazosala parce que moto wana il faut kaka alongo esili ya plutôt akoloba ke nga nazalaki na droit ya vote te yango wana nga na kolandela likambo ya baélection te wana ezali argument moko oyo ezotenir nango te eza argument moko ezotenir te parce que soki bapesa bato droit ya vote awa na libanda te ezalaki te parce que bato wana nde balingaki mpo bapesa bango yango te donc ata moto oyo na Kinshasa akendeki kose faire enrôler te avotaki te mais azalaki na batante moko boye na baresultat ya baélection oyo alingaki komona car en tant que citoyen moto nyonso aza na oyo nyonso tu amoni ete azali concerné sur le plan politique ya mboka. Vraiment il faut faire très attention na ba makambo susu oyo ezolobama oyo ke basusu bazokanisa politiquement baza mûr mais baza nde kolakisa bassesse moko ya niveau politique parce que politique eza eloko oyo ekendeke mingi na expression ya mutu eza eloko oyo ekendeke mingi na expression ya mutu eza sikoyo nde bayaka kojuge baacte ya mutu d'après ndenge donc expression wana ezalaka nano ya maloba nde yango mutu ekendeke mingi nde omonaka mingi na bamboka poto tofandi
batekelaka bato lokuta na bacampagne électorale mpo bavote bango. Ntango bato ya bokonzi omona bato balembi bakomi kolelalela. Nde likambo tolinga totalisa bino lisusu yango wana oyo na aspect oyo ke makambo mingi oyo ezoleka kuna eza kointerpele biso nyonso tu bato ya mboka ya République démocratique du Congo mingi tina bami ya Congo bango mpe baza se sentir concerné eza kointerpele bango mpe bazosala na biso baaction elongo. Likambo na balkanisation soki eye lelo kote makasi awa boye ezali boye mpona kotalisa bino likambo tokoyoka soutien ya États-Unis ndenge komi koya na koluka stabilité na este kuna ndenge baseyaki koannonce te bazobongisa basi bandimaki mpo batinda bampepo na bango oyo ezanga bakumbi mpo ya kosala contrôle na frontière kuna na este kuna na kote wana nyonso wana ezali likambo ya kotala yango pe na keba po mingi maboko ezobetama bato bazosote balobi ebe voilà makambo yango esengeli kozwa yango na keba tolobi boye na mpamba te po ezali pe na masolo misusu oyo bimi ya CC oyo pe elobami pe yokami emati pe likolo biso banso toyoki yango États-Unis soutien oyo azali koya nango wana pour accord ya paix ya Nations Unies pour na stabilisation na partie oyo ya République démocratique du Congo ezali hasard te eza ekambo ekpe ya beboye te ekpe na mopepe te mpona kotalisa bino keba wana masolo mayokami ete eza na likambo oyo sous-secrétaire d'État ya affaires étrangères oyo ya États-Unis Johnny Carson bango kuna bazali na likanisi ya komema République démocratique du Congo ndenge bamemaki na Yougoslavie pe na Soudan. Yango Washington amitelemi pona accompagner ONU pona ko appliquer o babengi thérapie moko wana na République démocratique du Congo. Toyebi yango na Yougoslavie na Soudan esuka ndenge nini partition esalema na bamboka wana bakabola ba mboka wana ndenge bayaki po baluka kosisa babitumba na bamboka wana resultat na bango ezaki bokabwani kokabola bikolo wana yango nde likambo na keba oyo tokoloba na mpokwa mwalelo yango wana pona likambo ya République démocratique du Congo est concerné biso nyonso tu po toko lala tolamuki situation ekomi ndenge mosusu maboko tobetaki ya bampepo ezanga bakumbi ekozala nde mpasi mpona biso malamu toyeba tozala na bango na keba oyo tosalaka yango na bamboka na biso na ngungi soki ngungi azoyoka bazobeta maboko ye akanisi bazokumisa ye nzoka nde bazali koluka bare nde tokosenga unité ezala na biso banso mpenza pamba te bomoko wana eza likambo oyo ezosenga
po toyeba na ntango oyo tobiangami mpona komimonisa na ndenge nyonso ekosala ete toluka kobunda mpona mboka ekende na biteni te, esengeli tosala yango na ndenge tokokeli. Wana ezalaki wa bino Yesu Kitenge nde ayelaki bino masolo oyo boti koka sikoyo tokokoba na Radio Lisanga na poka lelo te na ngonga ya 20h. Il faut montrer que le peuple congolais est un peuple honnête. Il n'y a plus d'indignés au Congo. Il n'y a plus de Bakongo ou de Bangala. Il n'y a plus de Wagenya. Nous n'avons qu'un peuple libre. Nous sommes tous des citoyens et nous devons sauvegarder l'unité nationale. Hier, les Européens ont voulu nous diviser. Ils ont voulu diviser les Bakongo et les Bangala. Ils ont voulu diviser Kasavubu et Lumumba. Et nous prouvons à tous ces gens que nous sommes aujourd'hui unis. Et nous allons sauvegarder notre unité nationale. Car c'est cette unité qui fera du Congo une grande nation au centre de l'Afrique. Et le Congo va jouer demain un grand rôle pour libérer le reste de l'Afrique. Nous voulons confier aujourd'hui les commandements aux Congolais, dans l'armée, dans l'administration, dans la police, tous les postes de direction. Et les Européens qui resteront avec nous seront de simples conseillers. Et nous voulons que ces dirigeants assument leurs fonctions avec confiance, avec compétence, avec patriotisme. Et tout Congolais, qu'il soit Kasavubu Lumumba, qui ne veut pas travailler pour la cause nationale, nous devons l'écarter. Nous voulons des gens honnêtes, des gens qui travaillent pour la patrie. Nous voulons que dans quelques mois on dise vraiment le Congo est un pays libre. Et celui qui est nommé aujourd'hui notre commissaire en chef, ou le commandant de la force publique, même s'il ne connaît pas le français, il va parler à Swahili ou à Lingala. Nous avons notre flamand national. Maître Yoga donne la force au chien de la casse. bayebisinga bosana mboka wana esiebe bana yango fanana yo na mputu salama kamumayo ngana zongiseli bango Kongo kino liwa nakobundela bosembo pona bandeko banga makila mazali kotanga mokili eboyi komona liwa ya moto moyindo ezali eloko pamba lelo batindi yo oboma ndeko na yo lobi bakotinda mususu aya koboma yo mwana ozali na yo kaka litanga moko ya mai nakati ya biliki olingo bongo la nini nakati ya mokili mingi bameka mingi balimwa mingi balapa mingi bakachwa mwana keba nzela wana etonda na balikama kasi nakangili kofi na peti yango na tolo na bwaki yango likolo pona Kongo osembo na kimia pona Kongo bongo na piko pona Kongo opiso na bosomi pona Kongo bolingo na liboke pona Kongo totika lokoso pona Kongo totika likumia pona Kongo zetambila bakokata ekokola mwana mboka kelema mwana mboka Bula tukumine na mitano tozozela mokomboso azanga mokila bankoko baloba kasi tozanga kinini tozala kinini pona babongisela biso pole na molili makilezo sila tekotanga uta tata Lumumba mulele tina muzeka pila tolingi kimia mbongwana pebo solo tokosa mingi solo basasi biso mingi solo eloko nyoso ezala ngonga na ngobaso topesa mingongo pona mboka na biso toza bana mabele moko ndeko na ngata bokeseni ya bikolo esengeli totikala lisanga ngonge beti biso baso tolamuka na pongi tosima nzela pona komonisa Kongo na mokili mongongo na yo nde kofongola esibeli pona mongongo na yo nde tobimi na molili osembo na kimia pona Kongo bongo na piko pona Kongo obiso na bosomi pona Kongo bolingo na liboke pona Kongo totika lokoso pona Kongo totika likumia pona Kongo zetambila bakokata ekokola mwana mboka kelema mwana mboka
Sia mokonzi enzinga mina banguna bacheli biso motambo na kivu pena bunya bawele libo kita yango bapime biso kimia mboke zako zika biso sena kobina bamisusu batinga mikakana biblia bakosi bango lobiko ko utapa masia ndoto baba bolozi ya Kongo epandakala Yesu ayate Lumumba kasiba yaye lingelo poeko ya heya yoka bana hoyo kingunde kembisa bongolo kolandikaba nyangala kato yo bazotia mitambo na nzela po Kongo yepusana na likukumato ebibango tango yakotongezo umela malembezo pele metonga bowelela bola kisaboko kokotonga nango na mayele moto nyonso esengeli atosa mipeko mboka tatu mamu tolingulu abakontina kiungulu kosembo na kimia pona Kongo bongo na piko pona Kongo obiso na bosomi pona Kongo bolingo na liboke pona Kongo totika lokoso pona Kongo totika likumia pona Kongo setambila bakokata ekokola mwana mboka telema mwana mboka yeah. Si. Vous êtes toujours bel et bien branché sur les ondes de Meter di Salto depuis Damsko, Amsterdam, la capitale néerlandaise où tous les coups sont permis mais tous les coups sont pas utiles. Et c'est bel et bien la radio Lisanga qui est faite et soutenue par la fondation Lisanga qui est le point de soutien congolais ici aux Pays-Bas. Vraiment, Touti Koyoka, le Yembo, vraiment, il y a Elengi, Malamu Mingi. Oya lopango ya banka balobi totika likunya totika lokoso totika kokosa totika nyonso ya mabe pona tina ya Congo. Mais d'après les échos tolobi batu bakomi ebele balobi ete ba nde bakabiliste bakomi mingi pe na poto mais toza koyeba bango te babombani na se ya ba mai. Mais toko kanga bango inshallah attendez toko kanga bango bobele lokola l'autre fois tout cela n'a pas payé sous mais tant ils qui tellement jaloux et kataki biso pona lisolo ya Ngbanda Mobutu oyo biso to yebi azalaki je crois conseiller principal si je me trompe pas ya nini ya Mobutu mais lelo ayaki ko sabiso koloba ko finga kanambe to Hippolyte to nani mende ye azalaki mosaleli na ye solo balobi basaleli na ye pe bazali ebele pe bakendeke na ba marche soi-disant baza ba combattant ebele pe bafinga kaye na nzela ya bilili ya ba radio to ya télévision mais ceux qui olandi na bozindo bazali nde basaleli na ye solo tozali ko ba toujours na nzela ya radio Lisanga nde solo tropesa liloba isusu pa papa Yesu parce que mikolo meleki solo alingaki ko loba moi mingi mais tango ezalaki vraiment muke nde papa Yesu. Bonsoir encore une fois de plus. Bonsoir. Soki oki ko fungola biso encore na ndambo eloko oyo pene leki soki ozali na liso ya misatu to na monoko ya mibale to ya liboso koloba pona sujet ya Ngbanda Honoré Ngbanda. Kolobango na sens ni na sens oyo yebeli na makambo oyo ebimeli na oyo nyonso ya sali yo étant sage yo étant papa yo étant mutu oyo misu no ezalaka musika lokola ya aigle ye à titre personnel pona yo ozozwaye nani na minute oyo. Bon moni na kwa kozala te to koma na minute oyo pona bande na kozwaye bon ye asaka ndinga azali ndenge to ebi. Bon côté wana changement ezate ndenge na lobaki pe to elekita otuna ngai ye moko a bandeko balika moko ya bien ya kitoko oto ebaki yango ki bandeko lo bango en faveur na ye moko ezaki pona bomoto na ye moko que to tala nan mabe ezali entre biso na biso te to bunda entre biso na biso te to lukana ko sikola ikolo na sima ko sikola ekolo nde toko ya sikoyo to tala na sikoyo biso na biso makambo nini toza nango o toko luka to arranger na tango wana. Bon tozaki nango d'accord parce que biso surtout pe ti lelo yo to ana kati ya principe wana que eko servir na eloko te na tango ennemi az étranger
bon biso na biso sikoyo tobanda kobundana po tokolonga te tokomikomisa faible ennemi ndenge aza étranger akovaincre na ye biso. Bon mais ti toye komona ye moko a changé stratégie etumba na ye akomi osala yango interne ekomi guerre interne eza su externe te ekomi interne toyebi te soki ezali aconstate échec na guerre oyo abandaki kosala mopaya soki amoni ke akoki su te bon yango wana akomi soki kosala guerre interne mpo achange alakisa ete aza makasi toyebi te. Bon service ya renseignement oyo ya bandi osala sikoyo tozomona bien ke bazosala barenseignement na bango nde bazosala wana mais na compte ya nani en faveur de qui contre qui oyo ezosala sikoyo ke ezotinda baquestion mingi mpona bato baza na ndenge akebakeba. Et s'il était en face de vous, qu'est-ce que vous lui direz? Yengbanda liboso na yo eloko nini to conseil nini to eloko nini oyebisa par rapport à nini? Par rapport ya oyo azosala politiquement ou oyebi likambo ebisinga oyo erapelenga likambo bon parce que Ngwanda aza mobutiste asalaki na région ya Mbutu. Ça me rappelle likamba mobutiste msu balobaki po bazaki ebele basala pe na bafonction moko influence makasi pe na Mobutu. Bamsu tango Ngwanda banaye koloba na libande na ye wana zoloba bamsu batunaki bango babi mais bozo mona ndenge nini par rapport ya ndenge Ngwanda azosala zoloba balobaki kaka akosala mieux à cette terre. Donc soki azalaki lelo liboso na olinga oyebisa ya cette terre nayebi ke ozala mpe odevelopaka makasina musika te me yo memi biso na nzela mosusu mais s'il était en face de vous, qu'est-ce que vous lui direz à titre personnel? Bon, il fallait ça en face nanga. Ça dépend des circonstances nini ou en face nanga. Oh, ça dépend des circonstances. Solo bandeko balandi à Radio Lisanga to komi vraiment malembe mingi te to proche ya programme na poko ya biso programme na suka ya programme na biso ya poko lelo et papa et son corps une fois encore des flics. Ceux qui alias To Joseph Laurent Désiré Kabila, il était en face de vous. Vous lui direz quoi? Laurent Désiré Kabila. Non, Joseph Kanambe. Joseph Désiré Kabila. Nenge kombo na ezali na mikanda. Ok, alias Soki Kanambe entre parenthèses. Mais s'il était en face de vous. Oui, ça est. Otuna nga question kala. Telelo na tuni lisusu. Peut-être état d'esprit na yo ko changer pe ta mutu. Mais au web ça est suni. Ya on peut dans web ça yo. Omoni otuna nga oka na pesa ka réponse. Ben siko na ko considérer souté que az en face na ngai parce que soutien to pesa ki na élection na candidat Tshisekedi botaki fruit nango a gagnaki. Bon, il y a fraudaki alias Nozolo Bawana. Kabila Afrodaki, eh bien, donc, je ne vois plus de raison à quoi se retrouver en face en tant que qui. Attends, qui. Et soyi lelo, Mutumoro, par exemple, Yoki na eko tout, sur la voie des échos, balobi ke yo la Kabila, mais au bomba naka, au lobanin. Non, on va écouter l'autre, parce qu'on a quoi s'imaginer en hôtel. Donc vraiment, très chers amis de la radio Lisanga, nous sommes arrivés presque au terme de notre programme de ce soir. Papa Yesu, Lilo Bamoko pona toka bona pona poka lilo. Ben li comme na loba izaka que pour moni ba distraction zokota mingi na niveau ya diaspora pour la lutte parce que batu mingi ba combiner lutte na bango na ndenge makelele bazo salango pour mimonisa de bazo salango et alors ba récréation mon école ndenge zaki na ba Congo wana so récré même na poto aboma bana so ba récréation makelele zaka bon so ki bo fanda ki pe na école bo constatant bien bo bandoye ba récréation so ezaka na 10h pour na bana tongo 3h donc après-midi 15h pour na bana après-midi bo bandoye bango makelele wana donc ezande ba récréation de bato bazo sala
bamsusu lokwa baza susu na ndenga komi monde sate ya bamabanga na bango ndenge ndule sila tout ça mais ils ont bien été donc il faut ba luka kotia moi discipline na makamning wana pe respect na batu msusu oyo bazo sala lutte na bango ils ont battu belé ba na résistance depuis longtemps to ibani belé ba oyo ke ils ont ngo ya maturité donc ba bebisa lutte wana te abanda kala ipo iko décourager batu msusu oyo ba zaki na respect mingi pona lutte ya liberté na Congo. Solo tobebisa lutte wana te pe fini la récréation nde tokota na musala vraiment totondi bino botondi pona litoi na bino pete nde tokabwani tokokutana le jeudi prochain qui est la paix son entrepreneur quotidien. À tous les miens, 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 à tous les miens. In the name of Jesus, I still believe. I know Jah live. Tout a commencé dans la région volcanique de Niragongo, à l'est du RD Congo, mon pays transformé en rivière du sang, à un champ de bataille, à une zone de pillage, à un champ du bétail où beaucoup ont disparu sans détail. Une rivière de sang, le sol de nos parents, un endroit du désastre, la terre de nos ancêtres. Hey, 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 hey. 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 À tous les miens, 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 à tous les miens.